L'histoire des jours sur Dikina TV. Ato sali nyonso ngande mwasi nzamba yebi. Ato sali nyonso ngande mokili eyebi. Suivez l'histoire des jours sur Dikina TV. Si c'est la première fois de nous visiter, s'il vous plaît, veuillez vous abonner pour faire part de la grande famille Dikina TV sur YouTube. Suivez l'histoire. Vous n'essayez surtout pas dessus. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Go coucou, n'a pas nouveau abonné sur Dikina TV. Vraiment, soyez les bienvenus, comme j'ai l'habitude de dire. Sans vous, je ne suis vraiment pas la championne. Go coucou, n'a pas abonné sur Dikina TV partout dans le monde de Sika. Pose Ali, sans oublier, parce qu'on sort officiel, il y a Dikina TV. Je vois mon vieux Benzola. Mutuka ya talo ya Suède, mama odimba mama prospère, nanale ya yote atombola musapi. Pama batoto ya Kongo, boyo kalisolo, ndeko mwasi abengi apesi lisolo, na kanda na motema. Alobi ya solo la championne, na uchi kolanda histoire ya mobali ya mutazalaka. Na yoka lisolo na ngai, na bi mama beta, maloba ya yo munoko ya ngai. Beti la batoto ya Kongo, batoto ya Afrique, lisolo basala nini, eza témoignage ya vie ya bato, ndezo pesa biso mayele ya kovivre. Abila champion. Ngala mbali na ngai to bunda na vie, to bota bana biso 5. Nzamba sunga ki tant tozo bunda bunda, to zalaki na mayele to somba ki sika. Terrain na biso pende zalaki munene, zalaki vraiment na kolo ba 30 sur 30, zalaki vraiment munene. Ba 30 ou 35 boy, zalaki vraiment munene. Ba clôturer le pango, ba tongi kaka na coin moko boy. Allez, les restes malem ba ko tia 3 portes ya ba locataire. Alobi bana bazokola tozo bunda malembe locataire wa kochi wa bimi wa kochi wa bimi habitoye koza mama moko hein mama mukolo donc azali na ba 50 et quelques ponga na komaki déjà na ba 38 ans 39 ans mama na zali na ba 5 et quelques d'âge nde siko na yekoza toye kozwa ya tant que locataire alinga futela ye kotala ndako mama wana azalaki na bana 4 mibale ya basi tozi ba locataire o mama na yokota batu mibale na ba porte mususu wana ngana mobali na ngai na bana 5 tozalaki wana ya mope bandeko bayaka bakendaka ndeka to vivaka na Afrique la championne oyebi vraiment partager les solo ozanga ko s'abonner te tozo vivre nazalaki mwasi moko boto sinazalaki mwasi moko bato mususu bakoki komona zoba donc soki mobali alobi ka yango wana donc nalingaka mobali mais à ma grande surprise, ba jeune fille mibale wana bayaki na mama na bango na bandeko na bango mibale donc bazaki bana moko mutu likolo vraiment na lingana na de nature na lingana te bano baya oyebisa o mama o tantine na mona ki tonton na tantine na lingana penda te na conseil o mama pesa biso ki mosa libaya asala nini akanga matoi ozo kanga kama to bekete mobali nanga za la gentil wana baza ba locataire et tout Nzoka ngana yebate abila champion Kinshasa na nzala ezo salisa bato makambo ko kondima te mama wana yeko futela na ndako na biso na lopango na ngana mobali na ngai ayebiki mobali na ngaza marié père des enfants na mwasi na ndako mais peut-être lokola na yebite banda ko luka nini basala tout à ma grande surprise na yeko apprendre que une de filles oya mama oya yaki na balokata oya yaki na bana mibale ya basi oba yaki na sima wana akoma ko bimana mobali na ngai akenda ti soit disant ko bala ye mettons makambo yinda ki na tuna ki mobali abikete ezaleka prédote alors comment se fait-il mama zo fanda na lupango na ngai ayebike mobali yake ko bala mwana na ye kune pa noko na bango lisika ndiko ya mama ande bakenda ko sala libala oyebike mobali wana zo balisa mwana azana mwasi na bana abila champion na passe Kinshasa et comme si batu mitema mabe ba jeune fi bazo tia mitu esika ba otia mitute ale ba oloba ki mobali ya mutazalaka te mobali ya mutazalaka esika to bandana mobali na nga mwana na yeba kite esika to banda ko matia briki moko ya yeba kite ayeka amoni lopango abikite nga na konganza mao loka bazaki ba locataire abikite ngai kakawa mobali akikubala fiwa
topesa kombo fi kombo Judith. Mobali ya mama na ngai Henriette ake kobala Judith. Tanga kobala Judith kaka na lopango wana bambwaki le bandi. Kokende liboso eza kokoma te, kokende liboso eza kokoma te. Mama na biso Henriette azoyeba na ete subul kaka azoyeba te. Nzoka bato bayebaki bayebi. Ba ope bayebaki te bayebi te. Donc mobali ake kobala Judith epa na bango. Bafandi peka na lopango yozo kansa ba locataire nzoka esi bakomi bambanda. Judith abandi Wambola, bandi kubuta. Abi donc, pona kende moulaite la championne. Moi no yo, n'est-ce pas ça 5 ans, boti bana misato. Donc, bana mike alandisi. Na mona ka, si mobile nanga sate basaki na comportement moko ya matata. Koswa ni sangai, na même maman ya boti ye Judith. Azolo baki ngai na zali age na ye. Soki yuli kambo ifo na kuta na ye. Na mwana nete po mwana za mwana mke. Mwana neta za mwana mke ayebite ke mobali wana za mkolo, ayete ke mobali wana za mobali la génération na ete mama omona kaka pona ko éviter na za rapenda mutakimia, na za vama mutakimia. Ti ye moko Judith amoni ki ezo lekela ye, ezo kokalisu te nde atelema mkomona kati ya lopango. Mobali asala nini akabola. Akabola. Donc mobali ya nene ya mama la arrête akabola lopango. Judith atika na ngambo, ya tika na ngambo. Abila champion tanto somba ki mabele na biso. To tani na kombo na ngani na komba mobali. To teki na komba bana na biso. Pourquoi? Parce que mobali nga kutana na baku. Tant papa na banga kufa, donc abeta li solo na ndenge ke ya kolinga te makambo ne salimela ye. To tia kombo ya bana na biso na buka lupa. Yefi wana Judith eloko ayeba kitende yango wana. O te foto kabola ngana dingite na liko fute la te boy abi avant wana nanu mama o kino ko senga mama na ba mbongo ya garantie ya lopango ndeza la ka mwesili o kino tuna mobali na yo papa est-ce que ba Judith va pesa que mona mobali kaka recouvrir aussi na sena oli kambo moko a recouvrir o kino ko tuna mais depuis kambo koma ko pesa papa mbongo donc tango ba komeli ko bimande ba komaki na bango suko futa te bazo fando fele alobi la championne. Donc mobali nanga koma ko bimana Judith akenda ko bala tina Judith na tuli mobali obeza kaka kanga lopango Judith abi obi ba fille ya Kinshasa mobali pe lokwa alingaki mwana jeune fille tala kaka yo sobote de bana 5 yo lisute donc lobi nango Chicago jouer abenginga mana patience Maria Lusamba enfin mystique esiko zali zonga ndako na limba problème te pour Maria o luxu na ndinga osakana te Chicago jouer abenginga lobi mama ba ojana Chicago yo bongo pendana la champion mama lobi arrête lobi talaka oboteli bana 5 amoni musunya fresh donc ako sala na makambo ko sala te ake ko bala Judith na commune donc et pas l'état donc Judith a comme penza madame mon épouse abila champion na yeba kite ngaba bala ngaka kutimiama na lata na ngali bendete abi Judith a komi ka boy di bende ba pesa kambote boye comme ça kazoleka boni bino kuna kokeli liboso eza kokoma te bangona ngaba fia Kinshasa mama reta lobi ezande boy tinga na ko dasuka na yebisi mobali nanga ou bien Judith na ndako ou bien ngai abila champion na telemela Judith na l'accès na bike malgré yo babali yo na l'état malgré yo ba peseli yo mbongo ndozo lo bake yo ndoza femme légitime kokeli liboso eza kokoma te na l'accès na bike awa ndako nanga awa ndako yanga na bana ngai ndenge na bundaki na mobali na ngai yo peke ndoko bunda na yo na mwana tango na zana na mwana moko na zimi mususu na libumbu awa te mobali nanga ko akamwanga la champion pona zaka mwasa motos mwasi ataba be oyo so mobala ko lobozo ndima ozo yoka na lobi bino abo ko bima la champion na benga bana quartier ba piko la porte ba piko li fenêtre to sala ke loko to sala ki zaka infraction mena bombanda na kati babi yo mona mwasa ndoko monika na quartier ndezara yo mona mwasa ndoko zo koteli mbanda tina kata lopango alo fandi na yebo yaki lokwa ba locataire abi ba ninga ba ya ba chapo bana quartier ba jeune garçon ba piko la peut la fenêtre ba bimisel bango biloko na bango sample ya bipo banda su kofuta te boke no kofunda na la police bino bo laxisika toza na garantie na bino esika to signer ki to renouveler ki e komi libala lokole simba bali na l'état kuna donc e komi libala bokende esika mobala ko zelonda ko awate mama mwana mwasi wana bazoli kanda ko musika te nesika na fandaki soki mobala na musala yiye na mama na ndeko na ya mwasi baya ko kotela kanga na lopango baswani sakangai ke
Ye aboti pe mwana ya mibali azana bana ya mobali na ngala champion akoyi ko futela ndako te donc yo lokoza na ngambo kuna ye na ngamba Braza yo na ngamba Kinshasa mobali akabolela biso nde na yesa na lobi ye mama botamboli Kinshasa mobimba ko futela depuis babota bino tiboye nde okanisi ke yo koma mahalo pango na ndako ya ngai na lopango ya ngai jamais la champion mobali ke ndoko senga asenga ngabuka lopango tango nakomi koyoka ekombatira ima bandeko na mbali balobi ke yaka na buka lopango tokende kosala ababa sala nini opposition ce que opposition ilo moka ndenge wana na hôtel de ville isika batsala ba livrer parcellaire donc bakenda osala opposition bakenda osala opposition mukande lopango wana ekoteka mate ni kozala mentionné donc bakenda osala opposition azupe apesi mamo ya botiye Henriette apesi mamo ya botiye buka lopango alobi situation eza malamu te po mobali motema na ye eza epa ya Judith makano so Judith aoloba aosala donc nao risque bana nanga batelengana bazali banda la chambre mobali abeta likofi na mesa na bi vraiment to na koyoka ote nyoso koloba na koyoka yote tout sauf ça ndako nga na moneli passe ndako ya bana ngai lelo po yozi mwasi mususu lengi ayeka kalikambo moneli passe te na kata lopango ye na ngamu nga na ngambo abiti bokende ko bundo sombela ya ye lopango ya ngai awa ekosimba te mama arrête alobi na telemena mobali pazo kamwa ngana na telemela yebi ngana ndimaka nyonso na lobi na lopango abane kosimba te la fille na mama doseka wana papa te ye pasa mwaseka lokola wo ya ye wana ya yo wana ndenge ya fanda na lopango ya fanda na bana nesika ya sir ngai na kendaka o baswani saka ngai o lelo na sokola ki toilette nazokoka te to ya ofanda kaka abi bakenda penda ba yela ngai na babilamba na banini na mwana moka mke na maboko ya bebe na mususu sa tambola donc akomena bana mibale nabi awate mobala ko funda ngana famille na ye bandeko na mbali bazalaki pour ye me bandeko abasi babite ye mwana mwasi azalaki locataire aye akomi mobasi na yo awelisi makamba mpo ke lokobala kwa koma babala ye na leta malgré to pesi mbongo ya nini o ya mbongo libala te zaleka ko kanga lupango yaki ko welisa mbongo nini pa leta po aye baki makamba zo sala donc ye alingaki on a calcul alingaki on a calcul po asala part ya lopango oyo mama ko pesa ete Henriette ko pesa te talela bana na yo yelo kwa lingi mobali bakende ko bunda babanda basomba batonga Henriette abilo kwa basemi na batinga po na pesa kipete nde siko la championnat nde ka makambo ezalaka mikolo leki nde na lobi la fille wana na 5 ans avec na bana misato donc alandisi penza alandisi na comme komona mobali comme kozonga mobali comme kozonga o te Henriette obi ke bokoza na raison que Judith alinganga kaka po azwa nini moitié ya lopango po mikolo nyoso zalaka na ye ezalaka masolo wana kama so lopango il faut pesa nga demi parcelle ngape na botelo demi parcelle ngape na botelo oh ndena yoko to na bi Judith donc yo oyaki na bita ko futela te me na bitike okoma mwasi nango bota bana po na katelo parcelle ndena yebisi bibishike na yebisi Judith ke omo lopango wana eza ya bana na ngai. Ok, totongi yango na mwasi nanga donc yo pe lokolo boti bana misato yo luka ngana luka boto sala ndo tongila bana biso habita on a esa ki Judith bongo donc atomboka makasi mama banga zalaki libanda aye kokota même discussion ya ngana mwasi nanga kote papa ko sala ndenge wana te mwasi na ase atelengana yo mtosana lopango oza mobali te oza mobali ndenge nini oza na basi mibali oya boti oyo koto yo tikeli na ngambo o mususa zwi ngambo mire kabolo wana katika pona nini yoso boya kofandisa mwasi na oya mibale na nini na lopango na we et pourtant za kuto mwasi oya yebi aza mwasi leta yebi nde mobali na ngasi kwa bandi kozonga mutu abila champion ba fille ya Kinshasa ba calculateur na ba calculatrice balobana nini au moins si donc calculateur. L'article n'est pas de celui qui l'emploie. Moi j'ai dit calculateur. Balobani. Bon ba fille à Kinshasa ba calculateur a ko calculer mobile. Abe sika na ko tia muto yango. Mobile mutazala kate mobile mutazala. Abitala mwono Judith. Aye na lopango nanga lokola locataire. Asali tout. Mobile asali nini akeka ko kangele lopango. Akangi lopango a facture ba kimi mbango bake na leta basali libala commune ke yazala nani azala femme légitime femme yo moba o lete yebi
ya yeba kite ke lopango na biso ezalaki ni na komba mobali ni na kombo na ngai ezali na kombo bana na biso ataki lelo mobali akufaki lokwa ye femme légitime alingaka za na droit wana te abi ba fille ya Kinshasa bana lelo mayele mabe akokalkule kaka esika o na kozanga kwanga te na kozanga lipa te na sala nini na tia mutu ala obetela nga tolonga mwasi kitoko azalaka na mobali ya ye moko mwasi kitoko azalaka deuxième femme te mwasi kitoko zoki noko tia mutu esiko yebi kete mobali wana aza na mwasi na bana 5 o calcule obi kete soki na boti wana na kosala nini ngai na mama na bandeko na ngai mbongo kufutela chaque mois esali nini esili akalikile ayeko bota bana misato la championnat lelo eza wapi lelo aza wapi ba potana na mobali ayeko comprendre que c'était une fille moins sérieuse mobali alobi ngai na kopesa ondako te na kokatela lopango na ngai te pona bana soki pona bana c'est vrai lopango eza kuna eza bandeko na bango me bango pe lokola baza bano ya ngai soki bake kuna mutu akobenga bango azate bana bale sika lopango bakende kofanda pona yo je suis désolé na kokata lopango wana te po eza ya ngai te ni ya mwasi na ngai eza ya bana na biso nde mobali ayeko comprendre ayebisi mwasi na ye arrête alobi abiki mama en tout cas oyebiki nde na ofandisa mayele sima nde na ozongisa mayele sima na omona ke Judith alingaka na ngai na bolingo ya solo te alinganga na bolingo ya solo te alinganga juste pour na ba intérêt na bango ke balonga ba locataire bazwa moi eteni ya mabele pourquoi parce que depuis na yeba ye ezalaka lisola lopango donc yende wana akanisa kete lokwa yo lobaka te lokwa lopango eza ya ngai donc tokoyeba kosala o nyoso tu akoyeba kosala o nyoso tu akosenga ngai et pourtant c'est vrai lopango eza ya nga ne ayo me eza na kombo na ngate ni na kombo na yo meza na kombo ya bana abi donc tinde ba yaka wana bobe naza sira ta tinde ba yaka kofutela na lopango ba yaka na mission ke tokoma kobima ensemble abota nanga bana poto katela et lopango. Est-ce que tu peux t'imaginer que famille waza ko se respecter une famille qui se respecte maman wana zo fotela na lopango na biso ayebi yo mais à parvenir qu'on dit mangana que noko pesa les fils qu'un petit rien pona que noko bima et puis bandimi kona na leta ton batuni ba pesi mbongo nyos maman na bango na ba oncle batemba bi oui que na pesi mbongo nyos donc pona koloba kezalaki kuna bango moko ba montaki mais échoué yango pona koloba mama ya tayi koloba abi mobali ya mutazala kabita la fille a baby sivinae aboti bana misatu mena nkolo mususu ke lié allié et Mathieu na mutu aye kotike la bino bana ali mwele pendant 3 mois 4 mois ali tanga okende ko sienchi na bambongo a se retrouver na vie a salini aye azubana donc monika mutu moko donc aza stabilité likolo la mususu ya ko envier ke tenga pena koma na lopango pourtant soko fanyo tie mutu na kimia okokutana mobali na yo bobundi pende biso to bundaki to salini to somi bisika na biso mobali ya mutazalaka botika ko mikoso mobali ya mutazalaka te mobali ya mutu azalaka vraiment batoto ya komona lingi bino ya trop boyoki lisolo mama lobiki te ba fille ya kishasa babanga mibali ya batute mobali ya mutu azalaka mbote mingi na mana patience mbote mingi na Yasmine mbote mingi na Maria de Switzerland mbote mingi na Maria d'Angola vraiment enfant mystique yo bongo na biso toza kolokisa yo ba papa na ngai likina TV bolobi nini James Makoso lobi nini Boss Bokele bolobi nini donc vraiment Henri Matomona bolobi nini ba papa na ngai ba jeune fille ya mukiolo ezaka kishasa te partout dans le monde bakoma ko tia mutu et sika koyo ko tia mutu tata lobi ke nga age pusani tango bande ko linganga nazo boya age pusana sali na tia mutu na bota tamo bana ngami bale poto sala nini bongo ba jeune fille ba fille bakoma bata ba calcul bakoma pe ko lingana ba calcul vraiment la lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne on m'a dit qui n'a donné quand on était là qui m'a fumbe beau s'abonner puis beau partager tokutani mbala sima naba émission mosusu asika bye bye.